Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino kopesa bino basango oyo ndenge nini elekaki na marche oyo esalamaki mokolo mwa lobi na kati ya Paris oyo elekaki na kimia nyonso pe tolobi ete victoire 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 3 fois po ete tolongi totamboli pe tokomi pe na esika tobandaki kokende tina suka pe topanzani tokei tozwi mwa ver na biso moko pe epermettre biso tozongi na ba mboka na biso sans problème pepele depuis mokili ebanda. Bandeko babolingo boyebi ete na mboka na biso RDC tozali bongo na président kaka moko oyo moto nyonso to ayebi ezali Joseph Kabila Kabange oyo ndenge balobaka olinga te azali président na yo. Président Joseph Kabila azali président ya ba combattant oyo babengi bana imbwa, azali président ya ba congolais nyonso olinga te, azali président ya Tshisekedi, azali président ya Chakudia, azali président ya congolais nyonso. Ata oye liboso ya kamera obandi kofinga lobi bakombo nyonso mpona président na biso me yeba kaka te azali président na yo olinga te. Yango wana bandeko babolingo marche na biso elekaki kitoko pepele depuis mokili ebanda pe bokomona na babilili tokotiela bino bokomona ndenge nini totambolaki esengo ya ndenge wana kembo na kembo. Bandeko bango lokola bazali babolole baye liboso ya bakamera mpona koloba nini o babeti badive o badive aza na hôpital o bapasoli ye mbebo o babebisi ye lisu bamakambo kaka ya lokuta. Mais finalement bomoni teke lokuta na bino na pe esi eleki lokuta na bino ezali kosala lisusu kitoko te, bato baza kokwara susu na bino te bamakambo bozali koloba. Yango na omoni ete ekomisi bino ba méchant lokola bana imbwa. Ndeko tala nanu yo tata monene oyo yebi ete oye na poto pozwa mayele me tala okomi ya na poto po oyoki ete bazali kosala marche mpo na Kabila. Yo wana na Londres ofuti tike na yo po lobi nini nakei po naluka occasion nabeta badive. Mais soko tali moto yango tata monene ezali kosala pasi pe mawa basini nyonso to tozali komona jamais tokoki kopesa bino occasion bino bokamba mboka wana po ete bozali bambuma ya kopola malala ya kopola.
d'ailleurs mpe soki totali malamu ndenge bazali koloba ete bato nyonso bazali bana ya Congo il faut bavanda basolola namonaka mpe kaka bakonzi ya Congo basalaka erreur bakonzi ya Congo basalaka po ete bato lokola bino bozali bambuma ya kopola il fallait pas basangisa bino na bambuma ya malamu oyo bazali na kati ya Congo bino kaka ndenge boza deja libanda ya mboka bosi bokomi deja bambuma ya kopola il faut kosala keba na bino yango na bandeko babolingo nalobaka yango ntango nyonso mwana ya nyoka akotikala kaka mwana ya nyoka bato oyo bozali komona bakombe bato oyo bazali na bango bana ya nyoka bango ata okei osombi carton ya basavon mpo ete basukola mitema na bango mpo ete mitema na bango ezonga normal jamais mitema na bango esekoma mwindu koleka mai ya yombo yango na bandeko ntango lobi nakomi na Paris tosali marche na biso pepele depuis mokili ebanda lokola bango na babuzoba na bango lokola bayebi kaka Château Rouge batikeli bango kwa ya Château Rouge basala bamakambo na bango basala babuzoba na bango mais tokotalisa bino bamarshe mibale oyo ndenge elekaki tokotalisa bino kote ya bakombata bana imbwa mpe tokotalisa bino kote ya bato bazali koraisonne malamu bana ya Joseph Kabila Kabange boyoka marshe ya kote ya Kabila banzembu nini babandaki koyeba mpe marshe ya kote ya bana imbwa bakombata banzembu nini babandaki koyeba mpona kotalisa bino lolenge ya bato balobi ete bavandi na poto basali bambula ebele me mawa mpe bokomona lolenge nini bakomportema na bango bandeko ezali pasi mpe mawa mpe na kamwe na babilili na bango na ye komona mwana mwasi ya mokuse babengaka soki yuyu na maneti na ye wana alataka ebimisaka ye neti badese oyo ezalaka na misu ya cobra boyebi nyoka oyo babengaka cobra azalaka na badese nyonso azalaka na badese moko babengaka serpent linette donc soki otali bamaneti na yo ndire serpent linette bandeko kokamwa nakopesa nano papa Roger maloba yambo te totiela bino babilili bomona ndenge nini evenema elekaki papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo ifo koyeba yango ete ndenge ezali wana boyebaka yango ete biso bana ya Joseph Kabila Kabange les rais tozwi victoire. Bandeko victoire na biso ezali ndenge nini parce que victoire na biso ezali po ete bakanela ki badive na ndenge ya kusakana te mais o ndenge balobi ete likambo ya kokanela nzambe ya kosukisa o ndenge balobi ete bayaki na décision mais bazongi maboko pamba. Bandeko babolingo eloko esali ngai grand plaisir parce que na kati ya terrain esika biso tozalaki to marché pepele kitoko sans problème depuis mokili ebanda to marché très bien mais bandeko babolingo po bomona kaka ete bato oyo lokola bazalaki mitema mabe ndenge balobaka ete mitema ya bato bamela yombo nzambe ayokisi bango soni bagangi victoire badive ya kimi badive ya marché te balobi n'importe quoi o tobeti badive tokangaki badive bazwi na t-shirt moko balakisi balobi te ya badive tobeti ye mais bandeko lokuta na bino bandeko bozomona te ke ezali
ba bomba retardement pour na bana na bino boyebi teke ba image bozo sala ba buzo ba na internet ekotikala lobi bana na bino ba kobanda komona yango boko expliquer bana na bino nini na ba lokuto bozali kosala na ba bisala sala o bozali kosala okomona moto mosusu liboso ya caméra za koyemba ba bêtise. Mais okomona kaka bango wana tozana bana na biso na poto bani alors bana yango bopesaka bango éducation nini banzebu ya buzoba banzembu ya bunyama ozomona kaka batu moko vraiment baza ko mériter te donc eza kaka ndenge balobaka ete occasion epesa melaki kaka bakomi na poto bakiti kaka lokola bakiti kaka brusquement bobru siko bazoyeba te nini basala donc décision na bango ezali kaka bakoma poto oui bokomi na poto siko depuis bokoma na poto bosala nini bandeko likambo ya kokamwa ozomona bato balobaka ete biso bana ya poto bana ya Panama eloko epesi ngai mawa oyebi ke bato mosusu bakomi koloba ete baza kokritika Joseph Kabila balakisi ye français akomi koloba français oui likambo te balakisi ye français akomi koloba français ndenge bozali koloba mais siko nga naza komituna bandeko eza na bato mosusu baya na poto awa basali bambula ebele na kati ya France aza kovanda na bamindele moko yoka mpe aza koyebisa bato nga nasalaka nazali chef d'entreprise oui osalaka ozali chef d'entreprise mais na kati ya France bandeko tolobi yango bien na Congo te na Allemagne te na Italie te mais na kati ya France mutu asali bambula ebele plus de 10 ans mais arrondissement azoloba arrondissement bandeko moto olie loba arrondissement mais azoloba arrondissement mais avant di bambula ebele na kati ya France bandeko bozala mitema ya kokita po ete ba image ya marche na biso toza kotia yango kala te mais to bandana kolakisa bino ke bato bazali kofungola monoko pona kofinga président Joseph Kabila mais président Joseph Kabila tango azali kofungola monoko azali koloba azali kosala ba erreur te ba faute te neti bango bato bavandi na France bandeko bavandi bambula ebele na kati ya France mais yoka bamona bango ya français arrondissement mutazoloba arrondissement bandeko tango mosusu bato mosusu bakoloba ete makambo nini papa Roger azali koloba na kotanga kombo ya moto yango te mais botala komba ta mwana imbwa oyo azalaki koloba ete arrondissement ole aloba ete arrondissement mais azali na kati ya France papa Botamba chela biso babilili s'il vous plaît. Bien sûr, on a 17e arrondissement, il y a un restaurant on a 17e arrondissement qui s'appelle Malewa. On a 17e arrondissement, il y a plein de... bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda bato yo mosala na bango ko critiquer président de la république koloba n'importe quoi mais tala na kati ya France bambule belé aloba kazali chef d'entreprise azoloba arrondissement pe suki kaka wana te bandeko tozali kolakisa bino lisusu ye moto alobaka ete azali chef d'entreprise boyoka ba faute yango ndenge ezali ko continuer bandeko avandi na France bambule belé yangana naza koloba ete je suis sûr tango bakangaki bango lokola ba français na bango za mobulu balobaki n'importe quoi ba OPJ wana bayokaki penza bien te makamni balobi po tala kaka ba français na bango mabaku donc ba pesi bango ka ba liberté provisoire en attendant ba lukela bango ba interprète mais bango lokola baza lokuta ba bimi ba ekoloba n'importe quoi bandeko bolanda lisusu boyoka balokuta boyoka ba faute mutasali bambule ebele na kati ya France boyoka ba faute bandeko kokama bandeko elongi ya tatango na mona kaiko on dirait ça mela lotoko kala sikoyo
inani ba alcool wana etambola kaka na makila bande bon mona kaka soki ata telemi azoloba on dirait mutu miso azosala neti alingi alala on dirait milango la donc on dirait melaka masanga moko boye ya lotoko evanda siko na kati ya makila na ye etambolaka ti lelo azalaka kaka na kwiti bandeko forme ya mutu yango vraiment mystique arrondissement na kati ya poto bambula ebele mais bozo mpe kofungula monoko mpona kofinga Joseph Kabila alobaka français, Joseph Kabila alobaka anglais, Joseph Kabila azali calé. Boza kolobaka Joseph Kabila ebi balanga Congo te. E bongo Swahili ezali langue ya wapi? Swahili ezali langue elobamaka na Congo te. Mais nazali kokamwa mingi bato mosusu ezali pasi. Mais papa Botamba, tshela biso nanu babilili tolanda nanu ba faute ya mutoyo oza koloba ete chef d'entreprise bandeko. Soki na France bakomi kozwa ba chef d'entreprise o bazo sala ba faute ya boye na français, c'est que France vraiment bakomi na grand problème. Bakomi na grand problème bandeko. Ba image s'il vous plaît papa Botamba. Non parce que plainte ezali portée par une dame qui a un restaurant dans le 17e arrondissement qui s'appelle Malewa. On a dans le 17e arrondissement, il y a plein de restaurants congolais, mais on a évité Malewa ceux qui sont parce que on a Ibaraka Kombo à Jacques Watunda. La dame qui me posait des questions, elle m'a dit oui, effectivement, ils ont combo à Nangana Seki, à Tuninga pourquoi c'est de bêtises. Je sais où les Kambozo Bimela, ils ont dit gouvernement. Bandeko babolingo na banzete bino moko bouti kolanda pe bouti komona ezali passe mingi bandeko tango bango bafungolaka monoko bayebaka teke bazalaka na ba mbeba ebele oyo bango bazali kaka minoko lokola bazali kofungola yango neti bangubu kofinga kaka bakonzi ya Kongo mais tala nanu bango moko na kati ya poto wa bandeko oza koloba pe chef d'entreprise mais yoka français yango bandeko yoka ba mona français Bamboule ebele arrondissement pona koloba arrondissement ezaka pasi arrondissement kokamwa bandeko kokamwa o mona ete tango bafungolaka monoko kibolole na kibolole nde ebimaka okomona bato mobimba baza kosala marche koyemba kaka banzembu ya buzoba koloba n'importe quoi ezali mawa mingi pasi mingi mais ndenge ezali wana bandeko babolingo boyebaka yango ete Joseph Kabila azali président na biso pe tolongi tosali marche na kati ya Paris pe mbala ya liboso totomboli bendele oyo bango balobaki ete marche wana ekosalama te mais esalami pe tosilisaki yango tokei pe tomeli mwa moko na biso pe tobimi na France tozongi pe Allemagne pepele bandeko badive azali elombe yango na tolobi ete marche salami tondimi ete badive azali solo mobali oyo bamakelele ya pamba babandai kosala bosambwe bino nde mutu botikali na soni po ete boyeki na bainternet bolobi ete badive atamboli te asali marche te oyo tobeti badive botala kutu tricot na ye yango t-shirt na ye yango oyo bandeko me bomoni sikoyo banani batikali na soni eza badive to bino badive kutu ntango ya marché en tout cas on dirait bafrançais bapesaki importance na marche na ye tala sécurité ya propre ba vrai comme soldat penza o bazalaki wana baza kokengela ba vrai ba policier o basala penza formation mais bino na suka na yango ba wamboli bino lokola ba ndonge bake kokotisa bango na kati ya bisi lokola ba sardine badive non ate en tout cas nayebi te kanga motema un jour nayebi ete ata mbebo ezali ya kokauka yebaka ete mbebo na yo ekozwa mafuta
ekozwa mafuta yo moko sikoyo okolipona eske mafuta wana okolinga ezala mafuta balambeli ngulu mafuta balambeli ngombe mafuta balambeli ntaba donc yo moko kaka okopona mekanga motema kala te okolia vrai musuni patience nde eleki nyonso mama Rosalie nazongiseli yo maloba bandeko babolingo sikoyo sans plus tarder tokotiela bino marche oyo elekaki na mokolo mwa lobi tokotiela bino pe marche ndenge nini bokomona ndenge ba combattant to bana imbwa ndenge nini basalaki marche na bango ndenge nini bazalaki kofinga ndenge nini bazalaki koloba makambo ya bosoto banzembo ezanga ntina pe bokomona pe ndenge nini marche ya ba to oyo bazali ba partisan ya Joseph Kabila ndenge nini basalaki marche na bango pe ndenge nini base comportaki nyonso tu bokomona yango pe tokotalisa bino po bino moko bo juge bomona bato mosusu baya na poto kala mais comportement na bango ezali lokola bato bavani na kati na bamboka penza ya kati na kote neti ya bakabeyaka mwanga na suka mais bandeko babolingo ezali pasi pe mawa meme bato bavandi na Congo bazali ko raisonner kitoko koleka meme ba combattant makambo oyo bazali kosala sans plus tarder na kosenga na papa Botamba atiela biso abanda nanu na marche ya liboso ya ba combattant botala bizaleli na bango pe comportement na bango na banzembo na bango bayembaka ya bozoba na ba langage na bango pe sima na yango bokomona pe ba partisan ya Joseph Kabila ndenge nini bazali koko se comporter ndenge nini bazali koloba botala bino moko pe bo juger bomona ndenge nini bato mosusu balobaka ete ba parisien ba mikiliste mais bazali ko se comporter neti bato ya mboka na kati ya ba village ba image s'il vous plaît papa Botamba. Donc comme vous le voyez nous sommes là fidèles au rendez-vous, comme on l'avait dit. Les troupes sont en train de se réunir. La marche Kanambe dégage, parce que c'est la marche Kanambe dégage, va débuter à 14h30. Kanambe dégage, Kanambe adieu, Kanambe au revoir, Kanambe totondio, tolebio, kendela yo. Donc des aboyes tozo, c'est la bango baïa. Un grand pays comme le nôtre ne peut pas être dirigé par un alphabète comme Kanambe et Pauline. Il n'a même pas un bébé. Il n'a même pas été au niveau de l'école. Dans un pays où il y a des docteurs, des grands professeurs de l'université, vous êtes derrière un petit de rien du tout qui était chauffeur de taxi. Mais nous allons où? Ndeka boyokaki ke apparemment soi-disant un collabo moko boye Badi Banga alias Badi fait alors ba ekaza na marche awa na Château Rouge awa tous les combattants tous les résistants sont déjà en zone donc contrôler déjà terrain avant Badi fait et je pense que Badi Banga alias Badi fait lokola za mutu liboma abela la maladie ya mutu alingaka salaire a défier diaspora maintenant si diaspora zali prêt pour piétiner Badi fait na police Kanambe yango nde bandeko Afrique du Sud nde bolelaki makasi lobi na butu bozotuna Canada bandeko nyonso baza na Australie botunaki ke non likambo yango ndenge kosalama badive jamais kosala marche oyo eza wana mpona intere ya rwande wana yango nomoni toza déterminé awa soki badive akoya badive akose retrouve na salle de mort biso toza na bagarde à vue eza masolo ya mboka eza masolo ya Congo tokokomande bato parce que awa toye mpona tosolola te toye nde oyo akoya mpona kosoutenir Kanambe tokokomande ye
eza masolo ya mboka. C'est ça. Le problème est que nous avons parlé de la chaîne Oyo, pour la porte-parole de la banque. Alors, on est aussi parce que ça, devant l'émission, il y a Air de vérité, Oyo partout la télévision. Message libre au ça va chaîne Oyo, parce que la vie est comme ça, message moi, je vais vous présenter les gens qui ont des dépôts, les gens qui ont des il y a une marche de Lissoto. Il y a une date à Lissoto. Après, ce qu'ils rendez-vous, 14h. Soi-disant, marche, touche pas à mon président. Ce qui est le but de faire mon président, c'est que ça rwandais, aux collabo, pour lier au Badivé, au Afoutima, Badibanga, au Diboma. Ok, d'accord. Si vous avez un peu de Donc, jusqu'à la fin, jour, attends-moi 1 heure du temps, 1 heure du matin, et après, le symbole. Donc, c'est ça, Acabou.
Encore là. Franchement, on n'a pas vu, on a vu ni les anti-combattants, ni Badivé. Donc ici, il n'y a que des patriotes résistants congolais qui se sont levés pour montrer déjà leur patriotisme, leur civisme. Donc on ne voit pas les membres du gouvernement génocidaire de Kanambe. Il n'y a que des Congolais conscients et responsables ici, des vrais patriotes. Donc on est là, on a arraché l'autorisation de marcher, alors qu'on n'avait même pas d'autorisation. Nous sommes venus ici pour contrer ceux qui veulent nous imposer une façon de voir qui n'est pas celle du peuple. Et Dieu a fait, parce que notre combat est juste et noble, nous avons eu l'autorisation spontanément de marcher. Donc là, nous allons marcher de Château Rouge à République. Netiba Diva Lobakike a rebaptisé boulevard des 5 chantiers. Bisoto la Kisieke, na combat Armandou, na combat Chebea, na combat ba millions de martyrs na biso de récupérer boulevard Oyo. Ce boulevard est toujours le boulevard Kanambe dégage. Voilà. Zamba,
Votez ici les autres. Votez ici. bakimi biso na terrain tokotrake bango lisusu tokanga bango ndenge tozali awa bana mai population congolaise peuple congolais bakimi biso na terrain normal totrake bango na bamétro toke ti nation tozobeta bango mboko na bango ekende ofele. Il nous a donné un rendez-vous et on est là pour répondre à ce rendez-vous. Donc voilà. C'est la question marche comme tu n'as mis tout. à la manière parisienne de moniété, il y a tous les collaborateurs. Tu n'as métro. République. Alors, on a un message manquant. Au revoir Kanambe. Le chose à la qui dégage Kanambe, mais maintenant, au revoir Kanambe. Si on toujours Lukabango, le Yokike, Baza côté ceux qui nation toujours Kende. Partout où tous les collabos se trouvent à cette minute, nous on est là, on va les chasser, on va les mettre hors d'état de nuire. Donc on a décidé, Bako Kende. On est déterminé.
yo moko journaliste oza awa omoni tokomi na république bato yango bazali toza na nation na république bazalaki te me toza na nation toza nanu bikeko wana nation yango wana so bandeko batya tembe toza na nation awa eloko moko eza te donc ye alobaki tokangi ka phrase na ye on ne parie pas la nation. Ah, toza na nation. Ya lobaki on ne parie pas à Paris. Donc, toza na Paris et puis to parie qui te ebisaki que loko wana ekosalema na Paris. C'est là ezaka moko ya Kanambe ici de secours neza abima mboka na biso a dégager au revoir Kanambe. Au revoir Kanambe. C'est au revoir le nom. Pero aza na pour la musique. Acha na mutu na musique ezonga te. Baza pété. Donc moi il y a 300 personnes à Paris. Donc République. Donc il réfléchit la famille de si tozoluka kolabo ya badiva mbengi impere mais tomona ete lelo journal lelo ezaka chasse ya kolabo donc tile tola soto Dieu nante tola la bien te quoi lelo badiva il faut que ça y est na bateau ba venir mon Kanambe donc lelo donc ba rolapa donc ni na ba chaîne na bango télévision ba lekaka donc banda lelo ba rolapa ndenge ba lapa di bela maman na bango ke ba sara na peuple congolais te ozomona likama bela sara na ngote parce que il faut ça la fou ozomona ba doto violer ba maman na bino bazo violer basi na bino bazo bomo bandeko na bino ozo soutenir ba to pour ça maladie quoi yango la lelo so ki ba divé ala lipongi na si a rolapa quoi merci. On est là combattant. Pas du t'en pédé, t'en fils de pute, t'es lâche. Mais on dit qu'il va sérieux. Au premier début, surtout dans le château rouge, t'es pas venu. On est venu à la place de la République, t'es pas là. Dans la place de la nation, t'es pas là. Alors, bah, tu t'en pédé. Je vois toi, t'es déjà mort. Nous, on est combattants pour libérer le Congo. Je vois toi, tu es mort. Je suis de Belgique. Les gens qui viennent de Londres, partout. On remercie Rwanda, on remercie Rwandais parce que plus qu'avant. Avant les Congolais on était divisés. Mais là, on est unis. Merci le Rwandais, merci. En plus, Congo en plus, c'est pas les Congolais des années 50. On est en 2011. Kabila, tu vas te casser là. Va dire Mongolais quand on a Mongo. Les Occidentaux là, on finit notre boulot, après on va s'arranger avec vous là. On traite notre affaire en famille, après on va voir. Vous savez qu'on sait pas, on se trouve. Fini pour toi. Il faut dire à votre leader là, à votre chef au Congo là-bas, il faut quand même rester stable. Badina, non, garde le reste. Stalingrad, République, nation. Il n'y a rien. Depuis le matin, on est sorti de l'autre. Si on y a un bon qui le manifestation, vas-y, viens marcher à Paris, on va te voir. Quand on te voit, toi, tes collaborateurs, viens manifester pour vos gueules. On va voir si vous êtes des vrais bonhommes. César Ngadjibengadi Azapi, Badivé le où, Roby le où là, vous parlez même toi Roby, tu parles Roby, toi tu tremblais, toi tu parles Roby, on va te récupérer, t'inquiète. Badivé là Roby, bon quand il y a liste noire, il y a liste noire Benjamin Nabiso. Ennemi public, pas grave. Public, allez payer, bande de PD. César Ngadi, toi tu es déjà mort. Tu vois tes interviews bidons, tu es là. Tu es déjà mort. Merci. la France. Donc, hors d'état de nuire. Il y a le bac qui ne parie pas à Paris. Mais si vous avez un biso de Paris et qui peut traiter à la parisienne. Ce n'est que le débit. Tous les combats. Et l'autre Badivé, vous êtes des wanted.
qu'à partir d'aujourd'hui, Wanted, vous êtes recherché partout par la résistance des combattants. Recherché. Yo, faut que tu aies un quartier dans le nord, tu sommes sur un quartier dans le nord. Non, le Belapol va négocier ça comme nous. Nous sommes tous congolais. Il faut raisonner à mon bien. Non, il y a pas Congo pour les Colambos, mais vous avez des Congo, vous avez battu que non, quand les Colambos on a pas bon basi kuna. Tatoé a pour la pas mater. Pour la moutouna, nous sommes congolais, la PC Mongo et pour la marché pour la moutouna, on a la pouvoir à pour ça le makamo aussi matin na musala na osala. Maba congolais botala la biso total la toba congolais to bomana te biso na biso Congo eza munene parce que makama libération ezo bana na Congo et kokeni na Afrique otika ko bomana bandeko botala na te mbongo yo lingo pesa lingi mbongo to lingi bandeko lo bakufa bandeko obitala na bo raisonner bien ndeko toza pona osakana te kusangana bandeko ba uti ba monde belé mais pour les Cameroun ba monyango eza normal te les Cameroun ça la marate Moutoua a fait l'organisation pour Yemoga Yebi, Azak, Congo, le Kola Bisso. Mais Boluki est partout, Boumoni était à Manif, on Salami Bessanité. Et Salami était au thème, Bandegoté, mi ma belé à Bakoko na Bango, à Belenda, mais au Atike la Bakoko na Bango. Le président le plus jeune de l'Afrique. On est à Paris là. Moi, le président m'a promis des choses. Il avait d'abord promis la pacification. Il l'a fait. Il a promis d'amener le pays aux élections. Il l'a fait. Maintenant... Bandiko babolingo bouti kolanda bino moko ba image ndenge nini bouti komona ete marche leki kitoko avec beaucoup de succès. Tozui succès penza na marche na biso pe marche leki kitoko bandeko. Ozomona ete marche moko ya ba intellectuel. Na etamboleli ya bato. Na ndenge tozali kokende za komona gaga ete marche ya ba intellectuel. Mais po mona ete côté ya bana imbwa oyo ba bengi ba combattant. Bon mona kaka modèle ndenge nini bazali ko marcher pe ko finga bato koyemba banzembu ya buzoba na mawa salite ya ndengo na yango tozali koloba bandeko. Oyo bazali ko sala mosala bozali ko benga ba combattant te. Ezali na ba misusu babandaki ko sala musala ya butu ya molili ya kindoki. Tellement bato mosusu bakoma ko sambela, bakoma kale.
sikoyo bamoni ete il faut tobimisa kaka kindoki yango sikoyo na ndenge ya miso makasi oyo bamokili ekoki komona ya ndenge ya koluka sikoyo kobetaka nde bato. Ndeko tokoyebisa bino boye, il faut boyeba yango ete Joseph Kabila ndenge azali wana azali phénomène. Joseph Kabila ndenge azali wana azali phénomène. Pe marche esalami na Paris elakisi ete victoire. Victoire wana tokokende na yango ti le 28. Le 28 wana yango nde komema biso ti mokolo bakosala kopesa proclamation ya ba résultat. Nde mokolo wana bokomona ete Joseph Kabila peuple alingi ye. Bamakelelo nyonso tu baza kosala bozela kaka ba élection eleka ebele bakokota mai pe ebele bakotubela. Boye bakaite ebele bakotubela me bokanga date ya lelo tozali koyebisa bino ebele nyonso boza komona baza kosala makelele mingi bazali kokanisa ete tozali kosala boye po ete tobongisa mikanda na biso po ete epesa ngunda poa. Ndeko na minute oyo naza kokosa yo te na situation ya Congo ndeko ata obomi nzoto ata osali ndenge nyonso jamais bakopesa yo mukanda na makambo ya Congo. Soki boza koyeba te tozali koyebisa bino boyeba yango ete na makambo ya Congo boyebaka yango ete ndenge eloba biso balma awa kaine chance na France deja basi batimbeli ba français bango moko na kote ya immigration basi balobaki ete oyo nyonso tu bato nyonso bazali kosala ba marche pona makambo ya Kabila balobi ete moto na moto bakoetudie kaka dossier na ye na ndenge ya cas par cas. Makambo ayaka kobwakela yango ntango ayaka yango nde bakoetudie, jamais bakoya kokotisa yango na makambo yango na nalobi ete bandeko botalaka malamu ti makambo esila bokomona ete soki ba election eleki na Congo, soki président na biso aleki mbaloyo ekozala susu te na système ndenge bozali kokanisa ete comme bata sali désordre bakangi batie na boloko batike bandeko mbaloyo bakobanda kozonga na nganda, bakobanda kozwa bamapapu, bakobanda kozongisa bango na Congo. Bokanga malobo nazali koyebisa bino ebele bakomona mboka deux fois te. Ndeko soki oyebi ete ozali koluka ozwa mukanda na yo komema yango na masolo ya Congo oyo te, oyo ezali masolo ya kopola ya solo, ezali ba histoire moko meme bakonzi ya France basi batimbeli ekopesa yo doku te. Landela kaka likambu na yo ndengo sobwakelaki ngunda na ba makambo yo lobaka, landela yango kaka na ndengo na soki okotisi yango na makambo ba marche ndeko okozonga maboko pamba, soki okebite omoni mavula. Bandeko babolingo na banzi ete oyo tolobi yango wana ezalaki pona marche oyo bato balobi ete esalamaki te, o badive babeti ye, o esali boye basali marche te. Yango na bomoni bino moko na babilili ezali preuve monene oyo ezali kolakisa ete badive totambolaki pe tolakisi ete wana ezali signe ya victoire. Yango nde tozali komema signe ya victoire wana ti le 28 na bazurne pe bokomona ete tango ba élection ekosalama après victoire ezali ya biso. Bolinga te bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci. Bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete moyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini